Oh, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, bande kolagaï, peuple de Dieu, shalom, shalom. Lolenge kaka tomesana koloba na bino libanda ya Yesu bandeko bomoi ezali te. Raison pour laquelle tokangama na Nzambe, parce que Nzambe wana mutakeli biso azali bolingo. Bandeko, comme d'habitude nde na mesana koloba na bino o babengi bibwele banyama ya banyama soki bazali koyeba maître na bango. Et pourquoi pas biso batu oyo Nzamba keli na image na ye, biso to désobéir na Nzambe oyo akela biso bandeko. Nyama ya nyama soki azali kotosa mukolo na ye, esengeli biso pe totosa mukolo na biso oyo asila kokela biso bandeko na ngai, ezali bongo Nzambe. Bandeko babolingo, lolenge kaka tozali koloba tokangama na Nzambe po ye mutu azali kopesa biso pema. Sa pema wana ngai na bino na miniti oyo tokoki kosala oyo tozali kosala te. Bandeko toya pai na Yesu, ye azali malamu, ye azali bolingo. Bongo bandeko nanga sans plus tarder, tozokota na biso bandeko na exhortation na biso ya pokwa ya lelo na ba situation kaka oyo tozali ko traverser na mikolo oyo ya mboka na biso Congo. Bandeko yango wana toujours tozali kotalisa bandeko lolenge nini oyo liloba ezali koloba na biso a propos ya babiloko wana, et puis ba disposition nini oyo pe tokoki kozwe tanke bana na Nzambe a propos ya babiloko wana bandeko. Yango wana bandeko na ngai tokotala na biso kaka na kati ya Bible eloko nini oyo liloba ezali koloba na biso. Bandeko tokokende bongo na Matthieu. Na Matthieu bandeko na ngai tokotala Nzambe eloko nini oyo azali koloba na biso awa. Parce que tokomona mba mususu babiloko mususu oyo ezali kosalama na mokili oyo, biloko mususu biso tozokanisa ngo ezali kaka ya sika. O eloko ya sika ndenge Bible elobi na se ya mokili oyo ezali te. Nyonso tu bandeko esi esalama. Raison pour laquelle esengeli na biso toyebaka. En tout cas bandeko, papa maitangela biso s'il te plaît na Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Tokotanga na verset 29. Matthieu 12, verset 29. Tokotanga na biso toyeba eloko nini oyo Nzambe azali koloba na biso. Matthieu 12, 29, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Bien bandeko na ngai, awa totangi na biso kaka Matthieu chapitre 12 na verset 29. Bongo makomami ezoloba na biso ndenge nini mutu bandeko na ngai akoki kokota epai ya muninga na ye akende kopie bandeko. Quand on dit kopie, biso nyonso toyebi mo wana elingi koloba nini. Kopie donc elingi koloba kozwa na lolenge ya mabe, kozwa bandeko na voie normalité, kozwa na ndenge ya mabe oyo tolingi kolobelela donc na kimuyibi. Yango wana vraiment ya sens ya kopie. Bandeko na ngai
balobi mutu akoki kozala bongo nde lolenge nini akei na ye na ndaku ya mutu apiye na ye bandeko babien na ye aussi longtemps bandeko na ngai place oyo ye azokende kopiye ayebi deja mutu wana azali l'homme fort. Donc soki tozali koloba mutu wana azali l'homme fort, donc toloba kaka mutu ya makasi azali mutu ya makasi, me ye abangi makasi wana te nini te akangi pe mutu wana te, me ndenge nini ye akei kopiye kuna po esengeli na ye fo banga esengeli na banga mutu wana azalaka mutu ya makasi ndenge nini ngai nakota kuna nakende kopiye kuna peut-être bakoki kosala ngai mabe, me mutu wana bangi na ye te nini te akangi pe mutu ango te me akoti kuna kei kopiye. Bandeko na ngai tozali batu bandeko na ngai chaque fois na kimusuni tolobaka ngo soko moni mutu ya musika aye asali yo mabe seke mutu na yo ya pembeni mutu atekaki bendis na mutu wana za na musika po azwa audace wana aya kosala yo mabe na pembeni na yo. Bandeko na ngai awa biso nyonso tozali kolobelela Congo na biso na Rwanda oyo bazali kosala biso zala na minute oyo biso nyonso tocheka. Bandeko zala banda kosala ebandi lelo te, ebanda na yango kala, me lokola kala wana nyonso tochaki yango misu te comme si eloko moke banda ko marché te, sikoyo kaka mutu toche yango misu yango na bandeko na lobeleli oyo aza kosala lelo na façon wana. Bandeko na ngai donc soki toali kolobelela l'homme fort elingi koloba nde Congo ezali Congo. Alors bandeko ndenge nini na lolenge nini oyo Rwanda atikaki na ye mboka na ye amoni aya na ye kopiye eplasi na biso. Bandeko na ngai epuis abangi munene ya Congo te aye na ye abandi na ye pe kopiye. Soki basalaki ndenge wana ezalaki bongo pourquoi exemple o na uti kopesa bino soki tomoni batu baye sala mabepa ya mutu wana babangi pete boye seke mutu ya pembeni mutu atekaki be stratégie wana nyonso tu po mutu wana na musika abanga te aya affronter. Bandeko na ngai biso nyonso toyebi boyebi na utaki kolanda reportage moko boye na boyi kotia ba image yango ndenge kaka oncle YouTube akoma na ba makambo moko boye omona ba image moko soka mystique omona azoboyaka eleka yango na boyi kotiela bino me naza nango nakoka kotiela bino. Bandeko na kati ya image wana tomoni batu na biso kaka oyo tobengaka soi-disant mindele, or ke bazalaka na bango mindele te, baza batu ya peau jaune o bandeko na biso bavandi na zi baza mindele te bandeko, photo différencier me biso kuna tobenga bango kaka mindele o ba mindele te baza nde ba peau jaune. Bandeko na ngai alors mundele wana ndenge bino kuna bomesana kobenga akendaki na station ya essence bongo na kokende na station ya essence wana alingaki kaka batekela ye carburant ye aleka na ye batu wana balobi te fosala mulongo oye kokuta batu liboso na yo lu batu wana fo bazala servi sima nango yo donc fozela tour na yo. Alors mutu wana amonaki bongo mabe ndenge bamesana komvuka peuple congolais seke asalaka na yango comme d'habitude yango pa lingaki amekane mukolo wana. Alors sikoyo peau jaune wana afingi bandeko na biso alobi na bango ba singe. Donc quand on dit mutu afingi yo singe donc afingi yo makako. Bandeko na ngai yo soi-disant oza mutu biso tozali ba makako bongo ndenge nini kasi oye kovanda na mboka ya biso ba makako eske zalaka
ezalaka te tomonaka bamakaku balaka na zamba biso bato toalaka na zamba te toalaka na bomoi meme ngutu bapiki me à l'époque tobandaki komona Mobutu ndenga bandaki kotinda bato mpona abimisa bango na zamba oyo bango balingaki po ayebaki ke mutu akoki kovivre na zamba te mutu fa vivre kaka na mokili memi bandeko banyama yango oyo tomonaka ke basinge oyo tokoma kozwa mpona baya bavanda na biso na mokili tomonaka kaka ntango nyonso tosalelaka bango kamwa bandako no mpona singe wana vandaka me mpona nini te tokangaka bato ndenge wana me tozokanga singe na lolenge wana tozosalele bandako moko boye ya mystique biloko wana nyonso bandeko yango ezolakisa mutu azali mutu nyama azali nyama bandeko ntango afingaki bato wana baza bamakaku antuka bato wana batombokaki bandeko babandi kobeta ye bango nyonso bandeko basimbi banzete yangana bomoni na teli bino image oyo te mpo na YouTube la komona banzete na nde baobeta mutu peut-être akolinga te alekisa video na biso yangana na boyi kocha yango bandeko babandi kobeta mundele wana antuka bandeko na ngai nasepelaki ndenge bapesaki ye correction parce que Congolais aza trop naïf. Congolais aza trop naïf bandeko na ngai. Ki naïf wana yangwana totekeleli mboka. Même babiso tozo vanda na étranger bandeko toza toujours limité. Toza limité bandeko na ngai. Eza na ba place mususu. Même so ozo luka musala bakozwa yo tokomona ka bana mboka muto batundi wana. Surtout ba place e futaka bien ya ba salaire bien balingi ko pimela ngo ba étranger mingi soko moni place kako ba étranger batondi wana bandeko ba salaire na bango komona eza penza ya malunga te même na ba assurance na bango même na ba makambo na bango nyonso tu bandeko même na ba facture na bango le reyela kabiso mundele a différence ka toujours mwana mboka na étranger. Mais biso et comment le contraire bana étranger ngutu mutu baza bien na bamboka na biso par rapport ya biso bana mboka bandeko même ngutu bandeko na biso kaka soki toke kaka na Angola tokei kaka na Congo Brazzaville bamboka wana misusu ngutu oyo ya ba voisin wana totangi yango nanu te tochaka ka mibale wana bato toza ba proche bandeko même soko koti kuna bango moko bakoyebisa bino ozo sentir que oza étranger ozo sentir yango oza étranger oza na ba limite na yo po eza mboka na yo te mais bato wana ler bayaka pa na biso bazalaka ngutu plus à l'aise ke na bamboka na bango biloko oyo esengeli te esalamaka na Congo biloko oyo esengeli bandeko conscience na biso fo elamuka mwana mboka zala nesika na ye bandeko étranger pe fa zala nesika na ye soki Rwanda abangaki te amoni ke batu oyo ngutu bazali makasi koleka ngai tika na kotela bango parce que a travaillaki na bana ya mboka bandeko na ngai soki ba réussir ba plan wana nyonso tu ndenge basalelaki yango mpona nini bakotelaki biso déjà befiltre na kati bandeko partout na makambo nyonso tu ya Congo meme na armée bandeko oyo bazolobake bazopekisa batroupement na kini soki kaka repoussani okomona basoldat partout bandeko basolda yango mingi baza bato mboka wana basolda na biso ya befiltre baze bele bandeko na ngai baza bato mboka wana sikoyo bandeko bozomona te toza kaka na kati ya insécurité bandeko meme na gouvernement ba place nyonso tu oyo esimbi ba place nyonso oyo esimbi penza ba coin ya mboka oyo esimbi ba secret ya mboka tokomona ke mingi bazali ba étranger
or babiloko wana nyonso bozoka basekele ya mboka na bino. Mboka na bino ekozala lisusu na secret moko te na kati na yango, mutakala na yango nyonso tu ekozala libanda. A partir ya babiloko wana nyonso bandeko, yango wana bomoni babangi na bango ki makasi na biso te, bayembala moko kotake biso facilement pona bayebaki biso malamu. Bandeko memi ngutu bamindele l'air balobaka oyo ba détective privé. Bozomona bazalaka batu moko très dangereux batu wana. Batindi ye pona kaka akende na ye na vie ya mutu moko boye ayeba nyonso tu oyo ezali kolekana na kati ya vie na yo. Donc bazalaka batu moko boye, donc bazalaka mabe makasi bandeko, meme ngutu kamaradi na ye na yo oliaka na ye sani moko melaka na ye tango alandi deja cour wana komi deja suspect pa ina yo azali su kamaradi ya malamu te. Donc babiloko oyo ba voisin na biso basali epai na biso yango wana. Me bandeko na ngai ndenge kaka balobaka ke kozanga koyeba yango esalaka pasi, me tango si oyebi yango esalaka lisusu pasi te. Po toyebi ndenge basakaneli biso lolenge nini oyo toyebi pe na bato yango sikoyo bapolisi yango toyebi bango, bato yango pe oyo baza na gouvernement na biso bandeko oyo basali baje wana nyonso toyebi bango. Toyebi bango bandeko, ezali trop tard te, eza trop tard te. To sikoyo tolamuka conscience na biso esala to se débarrasser na bato wana nyonso. Ndenge bandeko na ngai na station wana ndenge banshenaki soi-disant mundele wana comme ça alapa bandeko po yo ye vanda na mboka bato nga soki ngai mukonzi mutu ya ndenge wana mbala moko bazwi ye topesi ye 24 heures na ye bandeko pona nga mutu akozwa 24 heures te, bakozwa kaka ekipe ya bapolisier baketi na ndako na ye kamata mbala moko 20 kilo na yo azwi 20 kilo na ye bandeko bamemi ye ti ya aéroport, bakomema ye ti na aéroport bamatisi ye penza na avion bazeli ti avion eza kokanga baporti emati ekei po akoki kovanda na mboka ya basinge te bandeko. Me ndenge na uti oloba na bino na sepelaki ndenge banshenaki ye parce que congolais aniokwami mingi na bakomportema wana. Un étranger congolais kosala pai na ye congolais aza na faute te nini te, me aza ko maltraite ye adefa kopesa ye bambata congolais azokoka ko réagir te pona nini soi-disant chef wana azaza na ba nini ba relation. Donc oza na place moko ya kotia ye te pona nini aza na ba relation. Non 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 bandeko, ça se fait pas. Tolamuka na pongi biso moko bandeko tokamata conscience ya koboya babiloko wana nyonso. Ndenge kaka nazoloba na bino bandeko, pari ya mutu ezalaka pari pe ya nzambe ezalaka bandeko. Bino bozolinga na pari ya mutu nzambe kaka zwa yango. Alors bandeko wana bakokontinia kaka kosakanela biso toyeba kodifferencier bandeko makambo. Bandeko na ngai lolenge kaka tozali kokende tokotanga lisusu na Matthieu kaka. Tokokende kaka na Matthieu chapitre 24. Chapitre 24 tokotanga na 5 tosuka na 8 ekosala biso malamu mingi. 5 tokosuka na verset 8. Oui papa Mai okoki kotangela biso Matthieu chapitre 5 tobanda na 6 hein? 25 ou bien 5. Chapitre 24 tokotanga na verset 5 tosukisa na 8. Awa parole de Dieu elobi
car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. 7. Une nation se lèvera contre une autre, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Bandeko na ngai, biso nyonso toyoki oyo batangeli biso na Matthieu chapitre 24 na verset 5 tina 8. Awa Jésus mutu abandaki koloba. Jésus alobi na biso awa ke ebele bakoya na kombo na ye, me bakozala na bango ya vrai te bandeko. Bakozala na bango ya faux. Bandeko na ngai, bakozalaka ya faux, bakozalaka ya vrai te. Bongo bandeko na ngai, ya faux wana. Mais parole de Dieu nini oyo ezali koloba na biso. Parole ezali koloba na biso ke tokomona milulu bandeko na ngai ekosila ko manifeste. Milulu bandeko ekozala. Soulèvement bandeko ekobanda kosalama na mokili oyo. Bitumba balobi bitumba nation contre une nation. Oyo tozali komona lelo. Tango babengi nation toloba neti Congo na une autre nation toloba neti akei na Angola. Bozomona bitumba entre bango. Na lolenge spirituel bandeko tozalaka kaka na deux nations. Oyo tomonaka nation ya biso bana ya Nzambe na nation ya munguna. Oyo babengi bongo Satan le diable bandeko na ngai. Ezalaka kaka mibale bandeko na ngai. Bongo mibale wana bandeko. Tomonaka bitumba ndenge elekanaka entre mibale wana. Balobi nanga bandeko tokomona ba tremblement ya ba terre. Tomonaka yango tenga na bino. Ba tremblement ya ba terre zoboma bato ba volcan boye boye oh boye. Ba famine banzala ya kosakana te tozomonaka yango. Eza kosalama makambo wana nyonso. Mais parole de Dieu zoloba na biso nini? Na nyonso wana oyo tozali komona balobi na biso tokokanisa ke tokomi na suka ekozala nango nanu suka te bandeko eza kaka commencement. Bandeko eza suka te bandeko ya ngai na bino eza kaka commencement. Parole de Dieu zoloba na biso eza suka te. Makambo o bandeko ebandi lelo te. Memi batu ya kala totanga tomona kango te. Ba Philistin si bango balaka batu ya nation mosusu te. Soki totali kote ya nani ya David bango pe bandeko bazalaki pe batu nation mosusu te. Babitumba elekanaki ebele na kati ya mboka. Me bandeko suka ezalaki te suka bandeko ezalaki te ndenge moko pe ngai na bino lelo oyo tozomona pe makambo ya ndenge na ndenge bandeko suka ezate. Bandeko o bazali koloba na bato oyo suka ya mokili o boye boye no bandeko eza kaka commencement o balobi na biso. Raison pour laquelle bandeko sengeli to banga Nzambe. Bandeko to banga Nzambe, Nzambe azali bolingo, Nzambe azali kimia. Bandeko nanga totala kaka nani Esther. Esther bandeko eloko oyo asala.
Esther manevre nini oyo ya salaki po akota na ndako ya roi. Bazalaka basi ebele po na roi apona mwasi. Me totala Esther achaki nanu nzambe na ye liboso. Nzamba apesi ye pe sagesse lolenge nini esengeli asalela tosaki yango pe. Epuis tomonaki Esther asilaki kunini, asilaki kokota. Asilaki kokota pe na ndako ya roi. O Esther bandeko azalaki mutu ya mboka mususu. Place akendaki ezalaki pe ya mboka mususu bandeko. Me totala Esther wana ndenge abundelaki peuple na ye. Akotaki kuna comme par hasard te. Totala oncle na ye Mardoché. Bango kuna ba yebaka te ke Mardoché azalaki nani? Oncle ya Esther. Ba yebaki te azalaki noko na epai ya Esther. Alors, dans mon serviteur mususu wana Naman. Naman ndenga bandeki kaka koluka. Amani bandeko ndenga bandeki kaka koluka nani Mardoché na ba problème. Ndenga bandeki kaka toujours bandeko na ngai koluka kaka ba problème ikozala kaka contre ya biloko nyonso oyo Mardoché abandaki kosala. Me bandeko na ngai Esther asilaki kosala nini? Asilaki kokimela kaka na Nzambe. Alukaki elongi ya libanda to na kende pa ya banganga. O na sala boye. O na zongisa boye. Non. Alukaki kaka Nzambe. Achaki Nzambe liboso na nyonso. Tomonaki bandeko. Ezalaki Mardoché. Mutu Amani wana lingaki ke Mardoché akoya na libulu. Mardoché akufa. Metomoni ke ye moko mutu a remplaçaki na liwa ya Mardoché. Amani wana silaki kokufa. Bandeko na ngai yango wana exemple oyo ngai na bino esengeli tolanda. Bandeko na likambu nyonso oyo tozali kokutana na yango toyeba ke Dieu existe. Toyeba ke Nzambe azali na bomoi. Total exemple ya Esther. Esther akimaki na mutu lokola yete. Mayeba ki Dieu existe. Nation wana mususu babandaki ko domine po na bango. Me likolo na yeba ndeko nation na ba wana mususu ekomaki respecte. Bakomaki ko respecte nation na bango pona nini batelemaki. Lolenge moko penga ina bino bandeko. To luka elongi ya Nzambe. To yeba ke bandeko Nzambe atiki Kongo te bandeko. Nzambe atiki Kongo te. Ezo senga kaka biso moko bandeko. To yeba kaka ke par ya mutu ezali. Par ya mutu ezali. Par pe bandeko na ngai ya Nzambe ezali. Biloko nyonso oyo ezali kosalama na mokili oyo eservaka biso leçon. Pona nini ezali koservi biso leçon te bandeko? Pona uti komona president na biso na president ya Rwanda bakei kokutana na Angola bandeko. Négociation nini donc quand on dit négociation c'est que bozalaki na problème non? Yangana bolingi bo négocier. Bandeko biso siko toko négocier na Rwanda à base de quoi? Biso tozala na problème na bango te nini te. Ba négociation ya nini? Bandeko banda kala wana négociation c'est une négociation. Négociation c'est une négociation. Bandeko eloko nini o échangea? Échanger la biso eloko moko te. Alors bandeko nanga to changer stratégie. To changer stratégie tozo mona banguna na biso banani. Ba soldat na biso ndenge bazo kimisa ba soldat ya Rwanda. Tozo mona yango. Alors esengeleki na biso nini to appuyer bango. To appuyer bango pona balemba te
bakende musika et puis bafutama kitoko koleka. Leta bango bazobundaka kuna bandeko, bango bafutama lisusu kitoko ya koleka. Pona conscience na bango ezala malamu. Po ba soldat na biso bandeko bafutama kitoko te. Meme ngutu bana oyo bana babiso o bandeko. Pono osilisa betide. Oyeba kozwa ba leçon na yo penzo sérieux. Soki n'école primaire. Bandeko. Ozwaki fondation comme il faut te. Okanisi na ba cours misusu na ba classe misusu yo kozwa ba fondation ya bien. Non. Non, parce que on rataki déjà na primaire. Donc totalaka na ba citoyen o biso tobengaka ba citoyen bandeko. Bamilakisi na biso ndenge gouvernement na biso a négligeaka bango ba salaire moko donc incroyable mais vrai. Salaire babengi salaire ya ba $50, salaire ya ba $100. Ah bandeko to amitema mabe. Toza nkoma kasi ndako ya pamba ya kofutela bandeko. Akofutela ngo na combien? Alors kolia na bango banda le premier ti le 30 azana mwasi na bana bakolia na combien? Donc salaire ngutu eza même pas solo. Même pas solo bandeko nanga peut-être pe ya ndako oyo azofutela ezokoka ngutu te. Alors ekotinda kaka ba soldat wana na basalaka mabe, basalaka civil mabe. Or que soldat aza mutu oyo fo bafuta ye kitoko pona nini asala musala na ye malamu. Bozomona babiloko wana nyonso. Nakopesa bino exemple moko bandeko. Même Bible lobi yango, même nature ezote ya bino te. Bandeko nature faut ete ya kabiso. Babiloko nyonso tozomona na mokili oyo il faut ete ya kabiso. Bandeko nazopesa bino kaka exemple moko. Ndenge la fois passée na yebisaki bino biso to ba politicien te bandeko nanga to sala kaka kamwe effort na ndambo oyo tozo comprendre. Soki naza lisusu na mémoire ya malamu bandeko to perda ndeko na biso oyo ba ebenga maka na kombo ya Savimpi to perda ye. Savimpi boyebi erreur na ye asalaka eutaka wapi? Savimpi asalaka erreur moko. Lera bandaki ko bundisa Eduardo. Savimpi donc akangaki presque Angola nyonso. Savimpi etikalaki na ye kaka parti moko kaka ya mukie kaka. Donc président oyo azalaki na pouvoir atikalaki kaka na capitale Luanda na province moko ya muke, parti moko ya muke oyo atikalaki nango. Alors parti ya munene nyonso ezalaki déjà contrôlé na côté ya Savimpi. Mais l'air Savimpi ba proposa ki yo te kitisa kaka bitumba to sala l'élection boye Savimpi na kozala trop sir na ye. Amona ki ka peuple na ngai akozwa ngai ako voter ngai kaka. Or ayebi ke soki akitisi manduki ba place nyonso oyo yo bundaki oyo kangaki na minute wana okozala nango lisu na contrôle te. Mutu oyo azana pouvoir na air wana ako récupérer biloko wana. Oh Savimpi olia tala non. Ngai déjà si na sali effort na dépenser na niveau o na komi banda kala wana na bandaki kosenga ye négociation ya lingaki te. Siko ngai déjà si na zui parti ya ebele koleka ye. Olie siko ya raisonner na façon wana alingate ti a gagné kaka nyonso tu ye akom andima kike ba négocier ba kende na élection boye. Bomoni bandeko na ngai. Pa Savimpi a perdaka déjà bataille na ye. Si aye kokoma na position oyo l'air basali ba vote wana ba triquer yango kaka comme d'habitude azuite l'air azongeli bitumba ba beti ye deuxième coup na ye. Bato babandaki ko simba pe ye boye bika bato wana ndenge bazalaka. Bakimi na bango lisusu na ngambo ya kote mususu soki bolingi to teka ye pinza.
toteka ye tokamata nyonso tu bara donc savi mpi akomaki exposé même azosolola ke na longwe awa nazokende boye nyonso tu Edouard akomaki kokontrole yango badeplasement ne nyonso tu bazoyoka yango wana bakangaki ye neti nyama bandeko yango babomaki ye neti nyama nyonso wana ekutaki liwa na ye mpo na nini na erreur wana kaka oyo akometaki na liebandeli yango wana biloko oyo bandeko eteyaka biso tozala mayele biso batu basoldat na biso bazobunda bazoprogresse pe me tokamwe soi-disant négociation lisusu bakende kokutana kuna mpona bakende kolobelela nini biso toza na problème ya kotraite na Kagambe non seulement bango bakoteli biso tosali likambo te alors na minute o biso pe tozali kobenga na bango na territoire na biso bandeko il fallait pas tozonga lisusu nsima to banégociation wana tokanisa teke ntango biso tokroise maboko toyokani todoze nano boyeboye Kagambe na kimale na ye wana ya kotika ye ngutu akoprogresse tokopesa ye lisusu bayele moko ya kosakana te ntango bakotake biso lisusu malgré na monoko bwazoloba nga na likambo na bino te boyeboye non bandeko oyo ezali temps mpo na biso tolinga tocomprendre tosala oyo ezali part na biso tokomona mpe nzambe akobundelela biso plus akosala mpe oyo ezali bongo part na ye bandeko totala exemple na wuti opesa bino totala po jaune wana faso babeteli ye bandeko kongola bandeke kobeta bongo te akobanga yebika aleba koyela ngai yawe kozala somo me akomi na audace wana pe étranger afingi ye na mboka ne abeti pe étranger wana bandeko bomoni teke changement ekomokota na mboka na biso moko bétranger baya kosakanelaka biso nyonso wana mpo na nini gouvernement na biso baautorité na biso mutu basala babiloko wana mpo na baétranger wana baya kosakanelaka biso mpo na mbongo bandeko toutefois nalobaka eloko wana bomona mutu abotama na mbongo ou bien mutu akufi na mbongo bozo trahir mboka na bino bozozala facilement corrompu boye mpo na nini bandeko toyebake Congo wana eza mboka ya bakoko na biso batikela biso tokopartage yango na batu te lelo oyo biso oyo tokokende toyebake bana ya bana na biso bakozala wana tolinga tobongisa bandeko nanga memi oyo bavandi ya l'étranger bandeko soki mboka na bango ebongi kokanisa te belo baza na étranger bakotikala kaka na étranger je vous dis non ebele bakozonga na mboka na bango du tozolinga mboka na biso ebonga ekozala malamu mingi ekosala malamu mingi bandeko na ngai en tout cas bandeko ezopesa pasi pe ezali kopesa mawa oyo biso tozali comprendre te nini oyo esengeli tosala bandeko niveau ya Kagambe oyo ya koma nango na politique kimale oyo ya koma nango na politique bandeko bokanisi mutu oyo ya biso nano akoma na niveau ya Kagambe te nano akoma te mutu ndenge wana bokende kosala na ye nini bareunion ekosimba te bandeko biso pe kaka tofronte bango comme ça balapa ekozala pe biale tokangi sikoyo bamiri na biso nyonso tu tomatisi yango mpenza likolo ndenge bamboka mosusu basala tokozala liboso te bandeko ya kokanga bafrontiere mpo towana mbongo na biso soki tolobi tomatisa bamiri bandeko tokomatisa yango très bien ekosala biso malamu mingi bandeko ezali kopesa pasi pe ezali kopesa mawa me nzambe aza na ka na biso kita biso ka bandeko kita biso to reconnaître oyo nzambe
azali kolinga pona biso ekozala malamu mingi. Ekozala malamu mingi bandeko na ngai. Donc nzamba azali bolingo, nzamba azali kimia bandeko. Tobanga kakambe wana te, tobanga yete. Donc epai na biso azali Goliath. Epai na biso kakambe aza Goliath, tobanga yete. Nzambe alongisa biso deja. Kita biso ka to saisir opportunité nyonso tu ekokende na lulenge ya malamu. Bandeko, dès que Jésus-Christ azongi te, tokokutana na bino na numero mususu. Tika nzambe oyo asala likolo na se aleka na ko bomba biso nyonso tu babai na bino.